Simba yuza 16 ans. Yuzu kindo kindeni. Sangam da pisa ngai. Saham tapisa kwa kindo. Saham wazawa. Mwa bajepe. Mama Sara Zarawa. Avant de ala dukola kisenja ke moi bajepe moi ya leka ya mobile na ngai. Leka mobile na hii. Yeye tapisa kwa kindo. Tapisa kwa kindo kinani? Ikabu na fufu. Ikabu na fufu. Akozo na buto. Bokinda wa. Tikina na mayenji. Na mayenji. Kuno mwana anaye na mayenji. Sara. Na nani? Nedit. Nedit. Simba. Yoza lipasa ati. Misozi ya zake. Akufa. Zoza akufa. Akufa ndege. Wala tibanda osaka na kaeni nchila. Oboma naye. Est-ce que oboma pe ba? Olia pe ba? Yeye ba? Olia ndeti naye. Gracidi. Gracidi? Obi Gracidi. Gracidi mama mukike bovane kuna lika mwa. Bana na botaki. La monde na ubala ko botaka. Oza bana combien? Bo, libale. Si le baza. Ena boma bango. Oboma bango? Seigneur Jésus. So yo ona obongwa na nani? Soki okomi na butu. Puku. Nani? Puku. Obongo pwani le kisa mama te. Oboma mama te pwani. Na boyo ba mama biso. Famille oyo na nyokwa mina. Na nyokwa mina ngo mama bela liboma na fulu. Kolia na fulu bilo na fulu tout liboma baela ngai ba chaîne. Bandiko na biso bana poto ba zongi ba refula bango. Bandiko na ba mi bali ba refula bango na poto na France. Papa na lobi na yo Michel à Satana Jean Bissi. Balobi le diable vient pour gorger détruire. Maman ezaki malamu. Azaki bien ndako libala na ye. Papa abino. Sala papa ni. Na mama na chaki kosu. Alobi ni. Ya achia papa bango kosu. Akoso la rachek. Papa na ye. Abela malaza tibela combien c'est moi na kosu. Oui. Soki ba semence ya monde à ténèbres et quelle déjà la carte à vie. Papa est revenu de ce comme. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isaac na Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi.
Moté, madame Soya, Nouvelle Tendance Télévision, très heureux de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne. Comme je dis toujours, nous, on a adopté une tendance. Alors, cette tendance-là, c'est nous. Cette tendance-là, c'est une nouvelle. Alors, la Nouvelle Tendance est là pour nous. Merci beaucoup à toute l'équipe de la Nouvelle Tendance Télévision. Merci à ces mystères. Ces mystères est né. Alors, il y a un mystérieux. Ce mystérieux, c'est derrière la caméra. D'ailleurs, merci à toi derrière la caméra. Merci aussi, comme ça, à celui qu'on appelle le prof. Lui, c'est notre professeur. Une ancienne de la réalisation. Merci comme ça à celui qu'on appelle Jordan Panzou. Merci aussi à notre coach Alain Ndele Abala. Merci à toi, le coach. Sans oublier vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Plus de 169 000 abonnés. Nous vous prions ou nous vous demandons de vous abonner très massivement. Là où c'est écrit en rouge ou en noir, s'abonner, appuyez ou cliquez. Évidemment, une cloche qui va sortir, tu vas être la première à recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne. Appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions. Merci comme ça à vous tous et vos commentaires, vos suggestions nous fait énormément de bien. Injuriez, insultez, commentez, faites tout ce que vous voulez, mais si c'est pour la gloire de Dieu, nous on est d'accord. Mais si ça n'honore pas Dieu, nous vous demandons seulement de mettre vos commentaires. Si ça vous a pas plu, notre émission, alors écrivez que monsieur, vous n'étiez pas à la hauteur. Oui, vos suggestions là nous fait énormément de bien, mais insulter, c'est pas propre. Si vous voyez mal le numéro de nos invités sur le plateau, contactez-nous. Le numéro est affiché plus 743 963 58 58. Nous, on a la facilité de vous orienter facilement auprès de nos invités, nos pasteurs, nos prophètes. Comme aujourd'hui, on est ici dans ce lieu très saint avec l'homme de Dieu, les prophètes de dossiers compliqués. L'homme, il y a pas de dossiers compliqués, les prophètes, c'est Abraham. Avec lui, on va parler, il y a un témoignage vivant. Ce témoignage n'est pas encore mort. Ce témoignage, cette dame et sa fille, Toyo Karakiloki. On essaie beau de parler de la sorcellerie. Mais nous vivons de la sorcellerie. Tozana on a plateau na biso awa. Moi na we azaki na kindoki moko très élevé. Grâce à ma prière, il y a prophète il y a dossier compliqué parce que comment expliquer moi na lo banabiso ke ye na mutapesa ke kindoki bakoma rapu bakena tour Eiffel comme sous bandeko baza bayebi parité ya komaka tina États-Unis pe baza parmi bato ezaki obomba mbongo na ya bongani puku ayeti alina ba mbongo na. Elle va nous parler et puis maman oyebisa biso comment même na ye moko comment azaki attaquer tina mutu et que na ba problème avant d'arriver et pas ba boti pour son nom prophète ya ba dossier compliqué parce que l'autre photo zaki ni apesa na message na yebi que le sous message ezanga parce que ye aza neko moto oyo apesaka biso alukaka solution ya ba dossier compliqué. Prophète apesa mbote papa brad bonne santé. En tout cas ngolo anzambe. Nouvelle Tendance yambaki wa et monsieur Salamaki l'homme a ba dossier compliqué et tout ce que le bara ekomaka. Ndongo lobe na biso tozana fachiti ya nini? Ti 4 mandats. 5 mandats. Obaki si zuzu. On a baki 5 mandats. 5 mandats. OK. Ya kozaka wana. Ozala wana. Parce que nzambe ndalo. Matata poni pas nzambe ndatiete ye eloko te. Yo c'est l'autre. Pas ba distraction. Moïse Katumbi yo wana. Bakoka te. Bon bana ainsi dit la révélation pour na mesi personnel ba personnel fachi azana 5 mandats na ye. Sera celui-ci le wana nzambe ebi muto akocha après fachi. Mais pour le moment fachi azana 5 mandats. Voilà. C'est ça on existe une toute bonne émission parce que batu bafani na loboka mwasi na nga. Yomo yebi oiza mais même si on a prière pour te porter la bien. Seigneur te pèse merci Nzambalola. Toye kotombola monene ya bonjambe na yo. Toye kotombola kombo na yo Yesu Masia et tombwama na émission oyo. Kaka yo Yesu zala au centre il y a témoignage, il y a Mateya et puis Mateya na témoignage édifié peuple na yo. Bande konyoso kolanda biso partout dans le monde. Tika témoignage, tika liteya oyo kobima awa et même ma délivrance et même ma bokamolami et même ma foi et même ma changement et bango pe bazwa solution à travers ma problème. On n'a pas molé mission oyo pe journaliste Brad azala béni l'équipe mobimba na komba Jésus. Amen. Amen. Voilà. Tout mes canons sur là bango moko ba expliquer biso. OK. Ça vous permettre Bonjour. Bonjour.
okoloba makasi kombo nani Simba. Simba oza âge 4 4 ans oh yo mukolo bokoza na 4 mama akoza na âge Ah, 16 ans Simba yo oza na 16 ans yo ozwi kindoki ndeni Saram de Pisangai. Sara mtu apesaka yo kindoki Sara ngo aza wapi Moi, bah, j'ai pris. mama Sara azaka wapi avant de ala dukola kisenja ke moi pa jibe moi ya mobali na ngai leka mobali na ye ye mtu apesaka kindoki apesaka kindoki nani Ikabu na fufu. likabu na fufu Sara mpe boyebi ye kazaki ke bien ye ni mtu apesa mwana kindoki yende pe kindoki ke bova ne kuna so aba benga na ya azonga pala ba kuna babenganaka ye benga na so azonga pa mama ba kuna siko ntango ozwi kindoki ayaka kozwa na butu to ezalaki nde ntango oliaki Aya kozona. akozwa na butu bokendaka wapi Tekina na mayenjili. na mai ya njili kuna omonaka nani na mai ya njili Sarah. na nani Nedit. na Edith Edith yango mpo oyebi ye mama na bien ye mpe kaka mwana ndeko ya papa ke vana bakasika moko ba so balunga bakoma kota ko nzali ko moko kana bakomini oyo na kisenso sikoyo Simba yo oza lipasa ti misosi yo azaki Akufa. misosi akufa ndenge Bona tibanda osaka na kaen chela. okalaka ye nzela akala nzela papa ya akala ke nzela papa bimali ya melima ya kwa ala kufi akalaka depuis libumu akala ye na libumu ngape ndinga pe ko kufa pe nzambe abikisi ngai nzela no donc ye déjà libumu ye na ba wole nzela papa bimali ya bimali boso ali basinga ali tim ali aya kale nzela pa lipasa ni msimu wa bimalizate ngape ndinga pe ko kufa pe sikoyo Simba ntango yo ozwi kindoki wana oboma nani est ce que oboma mpe bato olia mpe bato yo olia bato olia ndeti nani Gracidi oyebi Gracidi mwa mokeke bovane kuna lipa moko mwana ya belo oliaka lipa moko na lipango moko akufa deja Gracidi apa Gracidi olia nani Ndoyi ye Maurice. Ndoyi ya Maurice oyebi Ndoyi ya Maurice nayebi ke avanda ala na likolo awa me papa bayebisi ngai eza mpe na moko ando osambela mpe awawa ok mwana na biso moko mpa ando osambela azalaki ndeko na bango komne kecha ekomai na ta moko kecha ando osambela ekomai na ta moko abando oya so priere te nde ntango azwaki ta moko wana azwaki ya so priere te nde mwana aliaki ye oliaka na kecha kecha asalaka oni polie basengaka oye konzama oni eza Sara Sara mpe kaleki ka ya kecha kaka leki ya kecha leka ka kecha wa sikoyo ntango ozolia bango bongo yo sikoyo nini ezoya na nzoto no Molimo. Noka njoto bien te. okoka nzoto bien te sikoyo na monde wana ozalaka obala obotaka Bala na botaki. na monde wana obala kobotaka oza na bana combien boye mibale ti lelo baza Tena boma bango. oboma bango Seigneur Jésus toyokaki ke yo ovoyageaka kendaka wana osandeli mpo voyage oke bapoto wana Ape na poto ni. Na poto ya kindoki. poto kindoki bwana okende naye Na Sara. bwana okendeni Dozi moto. Teke wana tomoni pe nini yanyaka te. Na bisaka teke pe yanyaka boye. matya voi loba makasi Yanyaka ka boye. yaninga yango aza wapi abimi
Abimi. Boki pa na ye kuna. Tuza poto na ye. Tuchona nini na mire. Na nchete. Nchete bavuka. Nchete bavuka. Basi. Siko yo basa nzela na poso ngumba. Voyage pour bokene poto bokena poso ngumba. Mira pas que voyage arrêter voyage. Mireille arrêter voyage. Arrêter voyage. Moi na. Ada besoin photo ya Mireille botia na nzete avocat bokangi na nzete. Pour a voyager te. Bokangi nzela na ye. Ya solo mama. Ya solo. So yo ona bon. Mais azaka awa akenda te. Bokanga ye. Yo na sara wana. Photo na tili na nzeta ne sara. Bolongo lango te. So yo ona obongwa na nani? Soki okomi na butu. Puku. Nani? Puku. Bongo sara. Sara bongo na niao. Bana obima kwa bapuku. Dabilo bwa batu bolia ba mbongo batu. Soki ndesi mbongo na ndako boye. Ndanda lia pe mbongo batu. Ona lia onde. Abe namoni bilo, namoni nini? Ni mbongo ya nani? Yeye. Namoni ona lia ngu. Poka makamne beba. Bongo pwani olekisa mama te. Oboma mama te pwani. Na boyo boma mama biso. Boya ko boma mama. Basinga ko pe mama. Mama ya solo pe. Yanga makila na ngai makati bango bakoka kinga te. Mais basala ko ni. Poto ki yo pe ndi obelaka. Na bela mutu. Na bela mutu aleke pa passer kabla assembelinga tank zai kuna na beba mi ase yanga sambela inga. Yanga na komi bien. D'ailleurs bela mutu. Na bela mutu. C'est pas problème on nyonso mwana ndi azwa kindo tout. Est-ce que eza côté ya yo to côté papa? Côté famille na bango. Côté famille na papa kuna. Mais yo mutu ebonga, et pas prophète Abraham. Mutu ebonga na. Comment ça normal? Mais yo dit que ti le mo na zandoki. Ya yo ka zandoki. Oyo kaka. Et afifa pe ke obimi ofina pe batukile. Okenda de ofina na ekini. Bone yang malabie. Boma pesa na tambela ne ba grâce di. Ele ta bonyo grâce di ta kufi. Donc babiloko pesa otambola. Yo tindi ba boma pesa wana. Ta ba bomi pesa ndeko wana gradili akufi. Comment on va belle kituntu ko. Obi? Aba belle kituntu ta ba pota de belle nzoto. C'est pas normal. Dans l'histoire, il y a des PC, les arabes vrais. C'est vrai, papa. Dans le monde culturel, il y a des familles où na nyokwa mina. Na nyokwa mina, maman bela liboma, na fulu. Kolia na fulu, bilo na fulu, tout liboma, ba elanga ye ba chaîne. Mais to sambela ezalo maman comme na kimia. Zamba ba dossier compliqué avec sa maman. Mais moi na oyo, ana processus déjà. Na quatre églises to landele ba prière pour na vraie délivrance déjà to na mwana to landele ba prière pour landa même bo tse ba image wana na église dinga ba ndeko loba donc to sambela pour na bo mona comment mwana ayo se transformer to na boakele maya ba dossier compliqué na prier alors na moni mwana komi ko loba ba liesa kinga na liaki et biloko wana lelo oyo famille mobimbe za ko beba papier ba ndeko na bisu ba na poto ba zongisa ba refula bango bandi la bomi bali ba refula bango na poto na France bagi na poto mama makambo yo kaka wana ke moto na poto akanga masala eloko te bakanga bandeko ba bloquer bakanga na bango vraiment en tout cas mes ambaza munene à travers la prière et les famille oyo ba délivrance na bango. C'est quoi yo oya que je délivrance? On dit l'autre tika kindo. Est-ce que o tika pena kindo? C'est que Sarah wana aolando te. Ngati. Bokuta na neka tina leo na butu. Aya ngati. Aya ka so zote. Bobe bana pwani. Ona ifsege. Ozo ngaite. Ozingo mwana mutu. Sa yo zo mono mutu. Yanga ya kapesi te. Sarah na pas liba te bele. Yo mobali no sko ezaki nani? Nani?
Bombi, oh, le bateau. Non, loba. Nani, basi. Loba, on a guinage. Oh, Bobota, nae. Voilà, bouteille de guinage, Bobota. Nini, Jordan. Baby Jordan, maman. Jordan, à moi, on sera. Moi, les gars, c'est qui. Dans la boutou, au combat, moi, c'est la boutou. Bosala rapina mambo salike. Na Jordan, la boutou sope ba mi bali. Yemo pa yebi. Yebi azan kindoki. Seigneur Jésus. Naba makamboza, ya momoni prophète a dossier compliqué. Merci, hein. Lelo nous a délivrance. On dit ma Jésus comme Seigneur et Sauveur. Otika kindoki wana. Okanga pe bato na bapoto pe boye makamezo leka esimba suki. Banoti na bio pe ba mission. Vous voulez connaître bon la réalité qui est en live. C'est ça, beaucoup ba no fanda bo seka bozolo ba bioko bo. Nga la fin de plateau, je suis là. Moi ba chair de poulet ça nga yo ka mwana. Olobi mama. Na busa ou maputa wala tetika babachewa kama mabaya pamba. Bazo biloko nyonso. Bazo maputa nyonso batika kama mabaya pamba. Le balu kabali réduit kaka bi. Mais maman zaka boité. Bazo mabaya nyonso te ba ketiki ngasa na ba leta maso mikolo na kana tele suite. Bakati bambo. Bakati ko tela mama kuna. Ya kana tele te yepe baby sina ba vina. Baby sina ba vina suite na ketela mama kuna na kingasa mikolo na kenda suite. Na ba via mama beba. Mamba zaki munene azaki na mbongo tabi bazaki bien na mobali na ye mama ndo teka makambo zaki malamu teka na bateka bakwa na batsa emo na batsa pe likelemba pe bakwanga bateka mama zaki na ba maison mais akwai nyonso koma parterre motu na ye azaki babebisi mama liboma mais à travers ma prière déjà nzamba toke na deuxième délivrance financière nzamba fongola ba activité nezonga makabi yango tozoyebisa bandeko ozawana ozana dossier compliqué okota libala bala bazate okenda poto 10 heures ngosala eloko te bandu voyage tout rien qui ne mama oyebi te ya ndeko bango baluka ba délivrance mais oya yo oyebi te comment makolo maladi ya makolo wana oyebi te comment c'est-à-dire makambo okuta nango eza normal vino emulakisaka kindoki ya na kati ya famille siko bama futa mama wana okina wana kama nazalaki yango te sara motindaki ngai Saram tanda tino za bloka mama. So ando kina ngwa. Ana kena aboko achona nini na nchiete. Na nchiete kanga ngo. Bazo kanga fina, bazo kanga nyonso. Papa nalobi na yo mission ya Satana Jean Bissi. Balobi le diable vient pour gorger, détruire. C'est-à-dire c'est lui qui amène tant maman ezaki malamu. Azaki bien dans libala na ye. Mais tala akufe libana, c'est-à-dire tellement sema sa kindoki koti. Toi kindoki na kati ya libota yaya. Ato lobi na kati mango ba kima kindoki na voyage ti. Soki famille za ko beba papa bando taye mwana akenda reta. C'est-à-dire Emmanuel Macron akenda papa yebi mwana lobi papa na za kenda tina na France. Akendaka ti Jean Pierre Tanga kino asali elai na réunion mo aketi pe Zubama za les États-Unis. Puis asalaka ba voyage na makolo na ye wana awa à partir awa le tembo lokolo. Azala 4 signes awa. À partir soit fini ali papa na ba bouton. Soit fini bouton mo dans les États-Unis ya lokolo awa. Ba placer yango. To sala mama na délivrance. Vous avez na tie makolo na mai ko bimisa ko kata ba connexion na kindoki. Il y a voyagé à l'angle. Donc, vous avez dit voyager. Sur la des affaires, aux États-Unis, aux France, et puis à Zone ici, il baza refoulé dans le monde, qui va moka, babi ba toko luka vie, ne va coûter la complication, ne va sur papa. Au moins moi mon bala zo bundana, moi zo bundana pour arrêter ma vie mais rien qui ne marche. Pourquoi? La carte ya libota mbuma madazali. Yem tamema dossier compliqué à compliquer vie na yo na bala bandeko nyoso bala na biso dans le monde. Les prophètes ba dossier compliqué
alobi mutu nyonso sentir que na kati ya vino déjà na mabe ezali omona santé wana eza esu ya yo te c'est pas bien tala maladi bamédecin omela kisi okozomela te omela kisi neti omela te baradio naotikeli mpe maloba po bakestion ezoyanga naoka malili ok papa na bino osala papa ni na mama nasalaki ekosokoso alobi nini atia papa bango kosu akosolaka chaque papa na ye abelaki malade ya tiber oui papa opesa papa tiber oboyi koboma mopesa tiber papa yoka naloba oyebanga otyo loba yango eza na bato mosusu ndoki akoboma yo te eza bamort mosusu cestadire atiki yo mais osouffrir maladi bo ozonyokola ye tala papa apesa tiber ya kindoki ambela bakisi akota bahôpital c'est-à-dire il souffre pourquoi parce que ya maladi moko maladi ya kindoki batraita yango na bakisi te maladi ya kindoki batraita yango bamédecin eza maladi moko spirituel tiber ya kindoki papa akosolaka sanzaka makila mais ntango baye na papa bapriere nzambe abekisi c'est-à-dire le problème eza ke ntango yesu masiya boluki délivrance na nzela yesu masiya te eza pasi mpe mawa alors satana mission na ye eza kobebisa kodétruire yango yesu masiya ye kopesa solution na nzela prophète abraham ya badossier compliqué. Merci maman, merci Simba ondimi otika kindoki d'accord alors en fait il y a un dossier maman ye akoya makambo mpe mwana azoexplike bazwi mabaya wana ye aboyi kofungwamela mpona mama mais sara moto aye kozwa papa pour vous dire que monde ya kindoki eza monde bapesai kindoki na kwanga na likaya papa yango mondiki nayebisaka bato dossier compliqué ekotaka mpe na vie ya motu ntango kindoki ekoti na kati na problème na ye ici nous parlons de la sorcellerie comment misala mabe moko lisusu libala moto ekreya mpe babiloko bakintudi c'est-à-dire pasi ntango nakoti na délivrance ya makasi na vie ya mama naye komonaki na ndenge molimo c'est-à-dire mariage na ezalaki mariage moko fondé na bakutime na balwa libota bakintudi eza na kati ozomona alors biloko wana nde esalaki ke eforme déjà mauvaise foubasima na kati emema dossier compliqué na vie ya mama yo obala na bakintudi nayebi kutime na bango ya bayandi mama eza moyanzi baponelaka mpe damu baponela moto wana ayebi ye te ayebi mobali te mwana moke bakangi deja papa mama eza moyanzi bituma na ebanda na age ya 12 ans donc baponi deja moke ntuli na ye nde bituma ayebi ye te bakamaka mosalama yango wana te omoni mobali na poto moto aza babaya yo mobali oyebi ye te mais ekei bakoma mama kintuli na ye ayeba ye te baprésente tata moko boye bituma ebandi déjà bituma wana ebanda à partir ya balliance moko satanique ya libota yango moni ke papa nazo so papa brad soki basemence ya monde ya ténèbre etelemi déjà na kati ya vie ya moto papa eromelo dossier compliqué kindoki emelaka motu dossier compliqué ya santé ya blocage ya kozanga libala ya osati mwana mobali azoyeba te na sala nini parce que déjà semence ya kindoki ekoti na kati ya vie na ye mpe ya libota na ye. Alors, on peut suivre extrait kaka. Il y a délivrance. Il y a délivrance. Nous avons bandaki processus déjà. Ok. On a une silité. On a une silité toujours en main. Continue. Suivons ensemble et on se fait tout ça. Voilà, de retour, Tomoni. Arriba, Naliabat. Adoloba, papa, yo moni, olandi, moni. Ça déjà dit maman spectacle. Et puis, chaque personne a fait kawana, papa. Parce que nous avons prophète un dossier compliqué.
ngai badosa kindoki bakanga moto bakanga na kobota bakanga ba papa ndazala pe akanga même bana bato akutenga makambo ebele mpa eza chaîne tokoyo makambo nyonso awa te omona alobi sali mwana bato mais alobi makambo boni bakenda na basalle de fête bamariage esala na kati ya basalle de fête ndeni bakendaka kobloke bakomisaka bakokenda mpe na bafete ya bato basalle de fête bakebloke mariage moko bayebi mama yango moni ke bake kobloke mwana mwasi mpo nazwa bala te na bakendaka tina basalle de fête tina bahotel bakendaka mpo na kodétruire ayetikali papa tokendaka tina bahotel tokendaka tina babar akomisa papa moko entonnoir amelaka 18 casier na ndenge normal na ndenge mbutu c'est-à-dire avimbisa bapumo na ye nani tsopo na bamona asala makambo na ye bisoki mwa amelaka 18 casier papa moko voisin yango libala déjà nayebi soki makambo ezali yango bandeko nyonso oyo baza partout dans le monde peut-être na famille no mpe baloka yo baloka libala baloka bana baloka mosala baloka makambo na yo ekende liboso te mais le prophète est là. On fait numéro de téléphone parce que bon numéro prophète badossier compliqué ezali 082 28 66 155 082 28 66 155 eza numéro ya prophète soki obengi papa tokopesa barévélation tokosambela e makambo nzambe akoyebi te soki eza kotasa na botata bakanga yo mabomama baninga bakanisa kaka motu mpona loka eza kaka ndeko na non même camarade même voisin yazongo pas camarade même voisin même entourage mosu bokokutana mpe lelo olobi de passe akomi obstacle akomi yo komba c'est-à-dire lelo oyo bato bakanisaki mpona moto aloka motu foko ya no famille kaka famille ya bonzoto te même bafamille ya zingazinga environnement na yo place ya mosala jalousie mpe ene déjà kindoki ekoti e bakombe bani est-ce que bonde mpe kokende bacimetière banosani kuna bacimetière loba mwa makasi okenda cimetière bondosani nakobongisa nini nakobongisa eloko normal ndio mosusu normal c'est mal hein? Vraiment. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci. Comme la mission Nasuka. Moi écoute aussi n'attends vous faut exalter. OK. Est-ce que message monsieur exalter? Message ezala na bana nzambe nyonso. Yo mutu omoni ke vie na yo ezo marcher te. Otalima vie na yo, otalima kam na yo moni ke okindoki za na kati. Ena ba mosusu otala bomo la sorte la sorte kindoki emona na bo. Ila rotuna te. Il y a d'autres choses otala libalo kindoki za. Otala misala kindoki za. Otala vie na mene kindoki za benga prophète. Nga naza prophète ba dossier compliqué na traitaka baka oyo mutu alembi. C'est-à-dire baka oyo kaka nzambe peut intervenir. Tu m'appelles et on va prier pour toi. Nabi ki okangola bandenge bango bazo ke na procédure okangola. Donc dans les cités mais boke malembe nzamba kosunga. Timba nzamba wacha loboko bika. Oza poso obika. Otika kindoki. Bana na pe de joliano bango obu. Je suis bon à Jordan libale kufa. Est-ce que l'église peut nous des gens en voter maintenant? Ah, au coquité, hein? Ah, au cocané, ni moto. Elle a tout noté, pardon. Ah, ouais, au coquité. Au meka qui atamuke. Meka qui était, hein? Bangi neka nzoto na onde. Voilà, ça est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Ah, tu n'as vrai ou faux? C'est si la vie l'homme de Dieu. Amen. Mais moi, des questions vrai ou faux. Ok, pour mes amis. Nazar. Vrai ou faux? Moi, non, attesté qui est au Facebook. Américain m'a coquité. Vrai. Vrai. Vrai ou faux? Moi qui en a été. Oh, n'a bien mon goût. Bisolo à ta tête, allez, ça là. Moi qui en ai amis. Moi qui en a été. N'a bien mon tête, amis. Des questions vrai ou faux? Ah, il a faux et faux. Là, moi qui en a été. Moi qui en a été, il faut expliquer un peu pour n'a bien mon tête, amis. Vrai ou faux, maman, oh. Ayaka pena pour nous.
ayaka liboma vrai. Faut les loyaux à zéro point. Les lois zongi mama zongi normal ye wana. Ok. Merci beaucoup. On était là avec le prophète Saint Abraham, l'homme de dossier compliqué. Il a un dossier compliqué. Donc, où il a un dossier compliqué. Veuillez contacter l'homme de Dieu dans 082 28 66 155. Donc, bon, tomber comme Bamo et pas non. Balamo pas là. Dans ma dossier compliqué. Ba dossier, on a un dossier mo senti que dossier oyo vie oyo na vivre da vie na ngate. Makambo na mona e okamwa ba sabi vie bandaka bien mais comme non benga prophète. Bandoki ba kota kati, bandoki alibota, bandoki afanda ningaja. Avant la kiti non. Voilà, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne. La nouvelle tendance télévision. Ici, après moi, ici, comme je dis, c'est Alain Delé, le coach. Au revoir. Éternel, je lève à Shalom à tous, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bien-aimés, ce soir, je viens parler à une personne. Toi qui as des problèmes, tu as des difficultés, tu es arrivé au bout de ta vie. Tu te dis, ça y est, moi c'est fini, je n'ai pas la solution, moi ça y est, mon problème est répondu, je suis épuisé, je suis fatigué. Tu te poses des questions en toi-même, tu te dis, pourquoi moi? Bien-aimé, le roi David était un petit garçon. Le roi David, son père lui a dit d'aller paître le troupeau, bien-aimé. Donc l'enfant David était hors la maison de son père, en train de paître le troupeau de son père. Mais laisse-moi te dire, à cette époque-là, c'était quelque chose de lourd pour un enfant. Pourquoi? Parce que c'était un métier très difficile à cette époque-là, très difficile. Et c'était un métier le plus bas de bas en Israël en cette époque-là. Mais le roi David est parti faire ce que son père lui a dit de faire. Il le faisait très bien. Pourquoi? C'était une formation pour lui. C'était une souffrance à l'ombre pour l'élévation de demain. C'est pour toi, pour ton problème. C'est une souffrance à l'ombre pour une élévation de demain. Pourquoi le papa de David a choisi David? Parce que David en lui, il avait la chose de Dieu. Parce que David en lui, il y avait l'élévation en lui. Parce que David en lui, il y avait une étoile qui brillait. David devait passer par des moments difficiles, devait passer par les formations. David a rencontré beaucoup de difficultés pendant qu'il était en train de travailler pour son père. Tout autour du troupeau de son père, il y avait des bêtes sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé? À la longue, l'Éternel des armées a donné à David des stratégies comment vaincre et combattre les bêtes sauvages. C'est comme toi. Dans la situation où tu te trouves, à la longue, quand tu vas rentrer en profondeur, le Seigneur va te donner des rhémas. Un rhéma, c'est quoi? C'est une parole révélée. Pour une parole révélée, c'est une révélation, afin que tu puisses combattre et vaincre, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? David, pendant la formation, David faisait tout avec amour. Il a pris la souffrance pour lui. Il a gardé son silence. Il a commencé à travailler. C'est comme toi, commence à travailler. Commence à travailler dans la souffrance. Commence à prier dans la souffrance. Parce que demain, tu puisses rencontrer la gloire de Dieu. Parce que demain, tu puisses voir qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui peut agir dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, vraiment, je tiens à te dire... Ton problème d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Les humiliations d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain, bien-aimé. Dans la situation actuelle, là où tu te trouves, tu te dis, mais Seigneur, comment je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer en profondeur. La profondeur attire la gloire de Dieu. David, pendant la formation, il est resté, il a été formé. Quand il est sorti de la formation, il a combattu Goliath. Il a combattu Goliath. Goliath est tombé. Les gens étaient étonnés. Comment un petit garçon a pu combattre Goliath? David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il a pris la formation. Bien-aimé. David a dit, il a été jeune, il n'a jamais vu un juste abandonné,
et son fils mendiant son pain, bien-aimé. Est-ce que vous savez que Dieu peut se révéler à vous d'une manière terrifiante? Nous pouvons aller lire Matthieu 14, versets 24 à 27. Vous allez voir que Dieu s'est révélé à Pierre et aux disciples d'une manière terrifiante. Ils ont cru que c'était un fantôme, or que c'était le roi des rois. Bien-aimé, ton problème aujourd'hui, c'est terrifiant, mais Dieu est dedans. Ta situation actuelle, elle est terrifiante. Dieu est dedans, bien-aimé. N'aie pas peur, monte en profondeur, bien-aimé. Dieu est capable de faire et Dieu va faire. Dieu va vraiment faire. Ça ne sert à rien d'aller raconter tes problèmes aux gens. Je vous dis la vérité. N'ayez pas raconté vos problèmes aux gens. Il y a des personnes qui peuvent vous dire, oui, c'est bien, fais ceci, fais cela. C'est très bien. Mais n'oubliez pas, il y a des conseils qui peuvent venir pour dévier. Ça va dévier la voix de l'Éternel. Laisse Dieu faire dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. David a dit dans Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. » Reste connecté à Dieu. Réveille-toi la nuit, commence à prier. Prie pour ton mari, prie pour ton frère, ta soeur, prie pour ta vie. Dieu va donner la solution à ton problème. Il faut croire en Dieu. Marche la tête haute. Dieu ne t'a pas abandonné. Regarde David, il était en train de paître le troupeau, mais David est devenu roi en Israël. Ton élévation va étonner le monde entier. Ta situation, les gens vont parler de toi. Les gens qui te parlent en mal, ils vont changer de langage. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.